Voilà, c'est toujours pour moi un réel plaisir de savoir que vous êtes branchés, scotchés sur EHP Média. Eh bien, aujourd'hui, je suis là encore pour le compte de votre émission Micro Libre, que moi, j'ai toujours le plaisir de vous la présenter. Donc, giga de la presse congolaise, la femme riche, un gros bébé de la presse congolaise. Donc, Jemima Ibele, comme vous le connaissez. Donc, je dis d'abord merci à Dédé Miongo, donc notre caméraman, moi, mon balamande fait belé. Donc, je te salue. Et puis, je n'oublie pas notre maman, la maman GH, la maman des cœurs, et à notre boss Edo Amani. Alors, dans cette émission aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Maya Kamba. Bomona kai. Bomona siko na émission gros bébé Maya Kamba muta beta absoluto weka pa Bill Clinton tiengu kuri bende pine à train. Donc muta nyo se tourner muta beta ngolo na recevoir ye ce na bossa news ala vraiment les sumu quoi. Na longola ya Willy Mushedi na tayo jibe kumaluta un pétrolier de Dallas donc Tilouva, l'ambassadeur de Dallas, je te salue. Donc, famille de Mbasi partout, boza, dans Londres, dans Belgique, dans Angola, dans Kinawa, la personne va m'boter. Donc, maman Hortense et maman ma passe, mon témoin et papa André, moi aussi, je te salue. Donc, on a un bel nom, Maya Kama, pour ça, voilà, Maya Kama boni. Oui, très bien. Calme. Et puis, il y a un monio sous aspect, kaga. Talaganga na zagana nzambe. Les jeunes millionnaires Bill Clinton donc yesa longa makambwanzala talaga. Bébé yo kota fidélité na ebité soki au moins la fidélité ni ba que c'est bébé yo kanga maka na Bible asasila na yo kanga maka ngama kandeni. Bila sila meto uti voyage bato ba sala succès ba ke wapi. Bila sila biso to uti voyage. To uti Zambie, Burkina Faso, Tanzanie, Lubumbashi to ana Kinshasa. Bo bango bato ba sala succès ba ke wapi. Donc, à part Bill Clinton, moi, parcours mon pied au banda, pour que on pas Bill Lelo, Mayakam. Ouais, en tout cas, parcours, on a moulaï, vraiment, on a parcours mon moulaï. Na banda guitare, na palais, le gars, moututua banda, na palais. Na bêta musique religieuse, na travail, na batuluka, professeur Jean Balé, non, professeur Jean René Balekita. Ouais. Vena psona michwa za États-Unis, donc on a passé une bonne place à Hollande, ba, masananga ba gelor malanda na États-Unis, kuna donc. Voilà. Mais à part wana naye ko intégré groupe ya Venabiso Manda chante na 2004 naye ko intégré sous ce groupe ya Venabiso Dakumuda na 2005 naye ko intégré sous la Casa do Canto na 2006 si na 2007 na salé lycée le orchestre c'est le yoga bien ça là c'est le orchestre ouais na salé lycée le musicien c'est le tédo soliste mais au salé orchestre blombali nga c'est le yoga fana na njili tanga ya ki refuge to yambie na njili pa Venabiso di makutima na PCP Venabiso di makutima place azali c'est le bandola la na J3 si c'est le abio à salé orchestre nga na salé l'orchestre na recruter les musiciens na recruter ba musiciens et na bomi orchestre en sous. Oui mais comme côté lo bodaki na longa ba polémique te mais na mono dirait dans mwana ya nani ya twengu kudu bende azape na makamu na ye do yo c'est le ndenga za kabongo pe tata mapasa orchestre za la ngwana ma kama mutu asalangu ayebi makamna lo ba c'est le scrum hein animateur na biso kalawa abini samboka ayebi ngamba relation bien. Bon, tous en absence de relation bien, penaza mutoro za ni relation bien. Te poser le hasard rankine, c'est le fois lugelonga nzambe. Fa bon mama. Oh, Maya Kamba. Oui, que maman bi misilanga ngale ba ngo te bi ko kam siko na rankine na ibo sola dite. C'est le nga na ko sola na yepe na na problème n'était ponga na Maya Kamba, mais c'est le ayebi. C'est le nga na lala na kasho pona mamba guitare. Akangisa ngai pona guitare, mais nga na salela orchestre na boma yango. N'était tam sukanda pona boma orchestre na sali yango na bomi yango. Sukandana na lala na mbata place mona basi ndumba boela ni poko na niveau mbata wala makambo ya guitare na saleli album to rangele biloko c'est le album ebima komi yanki na kangie de guitare na bombi yango na pale album oba emba na faire ya kala album wa nzoto na nzoto tant to sala ya orchestre bisonde avec ba satellite ba Julie pas na mikili na pese mbote de Julie nous avons pas mais c'est Léo a solo na biso mabe a traitanga situnga mabe mukonoku vezinga bakangi yo ya gafra flam kapaya abi petit nangeza rien mais acte kama sali fali pas sala bongo na mona ngo normal ba bisanga sala chemin na
talaka c'est le temps quand singa bo yo laksani na talaka na ba TV ko ma danger o benga patron bill le lo baza millionnaire oh yo zona problème na nga to zona problème na bill bobi qui ton pesa ka grand rancunier mais qui ton ono tanga obwaka lobi o na simbisi brasser wana mwana po abimtsaki Congo na botoli brasser na mwana po akomeka impoli wana so ba provocation c'est bill pena ana niveau a répondre ka bano ba yena sima o balanda kai bill batebele ba yebati guerre wenge mutabundango ezaka mise moko bill kaka banyo wana baba innocent babunda guerre wengeti deuxièmement likama bransard bill a cosité animateur moko te oya rubuaka banda musique na biso ute sona baneni ntilelo moko ana niveau bill te bill abwaki na style zuglo bill abwaki na kiwalof bill biso album moko toleka but bana posa succès bill asona posa succès ti bill sa sala déjà alona azobuka o wana babuka mabanga balona mabanga ba wanobuka pe mabanga bill asala chemin bien bobi to ana eloko ebinisa te na terrain mais to voyager na minute au semaine prochaine awa to banda to zana Gabon après Gabon to zana Maroc. Vous comprenez? Grâce à Moussala, Bill Sala Kala, Yango, Baretombe, Nango Yango. Zolanda, Bill Clinton a joué Bransard à Pesipo, mon côté, Bill a boire na 7-7. A boire na 1,5, bon, baby, 1,5. Faut on a dit, biso tout temps, on a ina tu le qu'on a, bon, on a innocent, baby le qu'on a. Bill a l'accent zela, batala ku kalabagi négligé, oh et moi le ba, atala ko ala ta pantalon ti na mutolo, atambulaka na ki chaka chaka. Mais Bill aye comprendre que animateur atala kulelo azui valeur ata mona karabia comme o bat pantalon et qu'il dit mba fouti yete mtadota blore balon mata à part ku tuna te ba sera ba vena so ba di tutala ba fait mama qui ele zoma ba sérieux ana le bill a moderniser ma solo faut ba benga bill ba benga nzambe na bango bill mtalongola bango na bumba lo kwa Moïse na bango ba animateur faut ba kana respect na Bill Clinton ba o wana ba finga bill batinda ka bango ba to batinda bango ba péré. Comment tango betara solo wana Olanda nani japonais Olanda ni makaba Olanda nani ngai na landa mutute na travailler na zone de temps au travailler na ba grand na zone temps au travailler na ba grand makasi na travailler na ba mbiaka na travailler na ba professeur na yekola na bango po musique il faut yekulango mutako soti faut yekula musique so yekuli musique ata disque no sale succès te to betelo maboko oyebi musique lelo bakomoko sabino baimba kana note moko ta moko po anini banzemba ba beberi kuna musique bo bebsila biso copie po anini ko wana banani wana ba miseni nyonso zomona ba bisa album mikolo ba bebsi musique ko bigi ton a pas nzemo mo ayemba ka wana je dans tes pays a pas wana sko nzemo ni pena opena bigi ton a beta pe bini ça pas ba jitelo ngana ba générique et pour le bigi na ba ona so ya ba bebsi musique ko bigi ton la bongsa musique net côté ni na web solo moko Bill Clinton a bongsi musique te maza muto ayana ba style lelo prevane na oki album mo baby mikolo balandi musique ya Bill Zolan album ba ki sika ngamona tangelo bato ya baki te ko tangela ngai te en tout cas s'il te plaît ngana Rolanda album ono zo maeli mais wezake aussi sanga maeli na Rolanda ngoti lukuta mabe isaka bon mwana maela ko tambula jamais na zoba sozo tamwa na zobo o koma zoba so pa Bill Clinton a sala banzila je me suis toi ina Jean Kubala abi petit au moins musicien le gars Bill est-ce que Bill a beta ba festival chaque année oyoka te côté oyoka penani sala le koloza na posa ko binate wa be bloka Bill kaka ba bloka bon saka banzela o ba Bill basala yango bango bazoleka kaka Bill sa sala nzela sa sala yende nzambe na bango sa sala est-ce que tu combattre pe Bill Clinton écoute ma après Bill na mboko ezara brigade Erki la force qui écrase na ebisio iye oh tu wana batika li ba travail siko bongo tango le bongo siko pourquoi parce que Brassard tu appelles ça pas Cédric en tout cas brigade azana aja Brassard ana aja Brassard d'après ça da bana mikie net ba Cédric là ba master bazoya faut ba travailler ba nga benga bombo na ndaku na ngala muka 6h na guitare o laksa bango ya to travailler ka ba yakati yo soliste bango ba boira bokutani neni o laksa wana neni yo beta ba peso ba mélodie biso muto laksa bango biso nde ba continue bango na studio biso ngai mno bana na studio na tie guitare aliya ye ko sala ba ker soit aye biso nde ba papa bango bana biso ouais biso nde ba kolo musique mais tant pour yo kapé ba solo baninga ba bête tant otala na 7 jours de la semaine au moins que c'est bon ba bête peut bien ba solo bête na 7 jours de la semaine tant yo quand t'es open na aucun des japonais ta bête moi bloko na ngapé wana no kesen et pas oui mais hommes bazara suna soliste
Kaba. Ah, maman nangai. Wana érosion ba soliste salama wana flamme sala érosion yo zolo banine. Soliste wa s'appelle sanga ya souka et Christian Solo. O tout batikali faut ba travailler ba ina style na banga église na wenge poigne. Guitare wenge tango beta fo ka son. Yo ka ba concert lo ba concert de revoir. So yo ki solo pambo bina. Ah. Et puis le on la poigne donc il faut les appeler les locaux tango to gratter les fait sentir mais on a dit que le quoi on a joué à pied levé dans nos os bien pena kita pour que tout solango bien. Parce que tango le on a pas un problème nan particulièrement. Na mutu te na défendre ga musique pour nga tanga on a classe. On va tanga te bazo on a balaba. Te likolo ba te ke mutu atanga te a ozwa vite. Toi yebi musala te. Mutu atanga te ko côté na compagnie te e ko la ta musala ta mécanique ata ki garnissage a yekola. Nous comprenons ça la pas compé mutu na vie mais problème est ça que cop na biso comme beba cop comme beba mona mutu so na niveau c'est azo finga grand ils ont un sens mutu lokwa ready ami ça peut ta album te mais le so ba konzamboka basali fête ba obengai bino ba boba bora ba succès ba obenga bino te yo problème ba nini o baba Èvre ouais zo comprendre Èvre ndé mutu et le ba na place na biso ils ont nemona tu connais Tibino Èvre ni bozana ngo Bickinton. En tout cas, biso beta ba festival, biso visa mboka oti. Boyoka Rafati tabi ke muta commissaire Rafati Zabil a interprété Bill bon esprit. Comprends? À l'époque, mes hommes na Côte d'Ivoire, Rafat azoluka place mes hommes zola. Banda telemeka na porte mon Bill. Ima kama ngape na ko conseiller neti mukolo so ma ezo ninga neti ma Jourdain. Ezaka so do ninga la mutali bosa wela ko kwea wana abiki. Okokwea no te périté te po ba Olympia quand même to pe au Zénith ba Bercy. Ngai na yebselo moko sozo beta musique pour na poto tika na yo po poto même ngana ko kenda on na ndenge na ngande na beta pa Bill na zaka déjà na ba grand patron ba camarade nga sa na njil ba masa na nga tout na veni basila na tikala ka nga mona ba petit na bango tout ba kena miki na ko benga pe botinde na ngata mwa nini na ke poto na visa ka poto te pe poto so ke ba obeta kuna na ba komata obeta noti comprendre na posa te kona longa pa Bill po Bill a traité nga bien. Ba beto ne nyerita longwe lelo pa beta na Olympia. Soka obete uza plaisir to obete le maboko mais soka obeta teza ma solo. Je comprends. Mais ça bonne chance na bango bandi ko na so place ba kei ba o defendre musique amboko. Na le ça pototi na lo bango bien na lenga ka pototi. Moi sinanga azana poto na bana mibale. Bino ga boye. Te akenda bana nga bakenda wa bakenda. Bino miseni azana mwasi na kino so mwasi na ngazana na poto mwasi na bino to belinga bana biso basa kini ba reloko te bino ngala libana. Zo bana bana nga ba ko déclarer nga pe na kete. Ba ko déclarer nga pe na ke mena kana posa wana te. Bazaka na poto menga tindela bangombo. Ata 200 nga bazwaka. Ça veut dire ope ma bien pa Bickinton. Mena viva roko ke na orchestre msuba bino biso to sara succès to zo kende bokebo. Oh yo ndo kanisa yango te nga na umeli na musique. Na beti na Redi Amis, na beti na Papa Lutumba na ndo travailler na bana OK. Na yebi ba s'écrire musique. Orchestre ko landa te ba olika na TV bo to lati soin. Oh yo tala mo place ba viva bo lipa na maya lobo. Yo viva ndé na Lix. Na viva na Lix te na viva na mukie na nga kaka. Na viva na ngai. Na fanda kupa na biso nena za. Yo ko devane pas bleu mais bango ba vana na mabikok na bango te bon ba le. Pa na biso na tikala tata lupango. Na fanda pa na biso na tina. Zolanda na fanda pa na biso na ko tika lupango na biso te ba locataire ba bebisan. Héritage. Pa na biso na encadrer lupango na biso na ko futela pe. Na ko yo même na villa mikolo to le kana ndo lala na sima a na hôtel Ave Maria. Nga futela kwa ngo. Ngai moko na yaki ona mutu na mwa utei Braza mais c'est nani Olivier Doumou ayaki avec artiste nemoko boye na travailler nae pour na travailler pe nae na beta pa Bill na beta pe na studio ko ta kotala ba bande konne o ba beta ba gratara no ndima net na na génération nini génération ya kala et puis na génération lelo avant na répondre na pesi na no maître CD ozo contrôler ville mobimba donc yo na bango ne ba encadrer biso quoi voilà donc que c'est mbote maître CD na génération na biso na génération na biso na mona Davido wa beta ki Davido Chilamui voilà Davido bon guitariste en tout cas Davido so na zaki na mbongo mais na Julieta hôtel moko la ka na vie le barao Marc François ya beta raté de mta beta nyoso wana ba lukuta mabenga pe ba ebsenga ke ye mtabeta ka banzembo ya vena sofere Davido na encourager mais ebsenga longwe azane na quartier latin aza libre ya évoluer place na swalingi alenda kaka à part Davido
À part Davido Rodriguez. Rodriguez, yaza. Rodriguez, zaza masa na biso mo azali guitariste aki na Jafro, za beta pe na orchestre moi mingi, asala sala pe moi banzonzi, mais na micho na groupe na ye. Na yete so azala Kinshasa bien na poto na ebité. Na pesi mboti na ye. Voilà, c'est quoi ce programme un peu il y a mouvement, bah voyage ezali, bah spectacle, bah concert. Voyage ezali toza na calendrier moulai. Semaine prochaine tozo ke Gabon, so to longé na Gabon, à partir de Gabon, tozo avion poto kende nini Afrique du Sud, so to longé na Afrique du Sud toke Maroc, so to longé Maroc toke Canada. Biso beta ba festival Babylone na banga owele la na boela. Biso beta so festival boye 30 minutes 15 minutes. Bozula bozongi kin. Parce que na Canada au boulot tika na. Na kora potote. Nga Kinshasa na yebi ba secret. Na Kinshasa so na moi 4 catch na na no vivre. Mais na poto na yo kufa na malili misape komo kangama na malili na ko beta guitare. Et comme yo lambela biso se moula to ya na poko. Non. Naza na Kinshasa na viva bien. Na pasi na biso to mesa na déjà. Donc c'est que au lo bani na ba fan na ba concert ana kini zate bo ka ba Gabon ba Maroc. Concert ti lelo boy après ko longwa ba na na concert na Maluku. Chez vient na biso papier piana. Donc to inauguré nini. Donc to ko tout ça la ouverture ya kermesse na bango lelo. Après wana lobi to na mixage na studio ndiai to beta générique mon titre na weza ki bota. Bokeba. Bill Clinton a beta ki meturo penza bo sepela. Boyo ka niveau biso to na niveau te to chama kelo biso danger to ko beta boy. Ata album moko te ko beta baka keso ke bimi non. Boyo ka générique na biso à part ça na nzembo na nzembo na disque na biso o ezo bima o ya lola na lola. Na yembeli yango tantine moko aza na poto kuna azolinga na yembeli yango ye maintenant toyokani te so toyokani na oyembela yango o lola lola boka ke zaka générique ngaka album na inter la ki annonce kaka ya titre wana lola na lola comprendre voilà okotika pe ba yo mo numéro contact espataki normal kamale kaki na EHP Media et pas gros bébé de la presse congolais. Bon batunanga na poto baleke belé mais notre yata mondambu so ina bandi déjà ko ke na Londres na zomona lokwa Cacharel cash permanente. Cacharel cash permanente moi si oza na taille quoi taille ngombe. So na bosante na keso na Londres nazomona logo la vie na nga maze mpunga o atindele nga guitare merci vie na acte salaki maze mpunga na Londres so na bosante na ke na France nazomona logo masa na nga rigen mpaka mais malgozo solo la te matali tato kutano na bapoto na matali na bosante Jiclash Wabelo Darens Wabelo na mikili na bosante su masa na nga mido ya zarane na ngola masa na nga mido poto na poto yepe na molati so mona lati boza grâce na donc masa na nga mido poto na bosani lisusu te mutu na ngai moko boy na mikili kuna Alain Simba ve na nga Alain Simba kalata zo ya na mabele ve na zo zelao petino ma ya kamba yo Gilles Vasimba po ma ya kamba sentir net tuna mikili bana poto na ozela yebike turo na rolata mais c'est le scram bongola mutema c'est Léo bongola mutema lukelo nganzambe so bongoli mutema c'est Léo nzamba ofungula makamuno mais so zaka bongoli mutema te nzamba ko luka ranking po c'est Léo fulo kuna na pote ba do c'est Léo mise po o gaze ya sous makasi na beta na c'est Léo fulanga te na kenda pa Bill Clinton na fulanga na 3 mois c'est Léo za don fula mutu yo so yebi misa c'est Léo nini. Merci beaucoup Maya Kambo binga no lingana ya mboli susu donneur ka petongo do gratter ozo bete biso bloka kofi okena biso kota ba papa tabule wana ndongo lobo okena biso kota ba papa lutumba esanga suka moi bien na rosala ngoto sa ngona guitare oyoka bambiaka tuba oyoka Maya Kambo Maya Kamba ozaki na raison Cacharel Kasha tala batunga sola na ba batuloka ba Cacharel Kasha permanente na Londres moi ça ta ya ngombe siko c'est Léo bongola mutema so bongoli mutema ezala bien et ça lisa un jour. Voilà, moi je salue Mathéus Mbiyavanga nakata belge na Paris voilà et puis je vois Richard Darimate Motema ya grâce donc c'est ça quoi les millions de la presse n'a invité tangozo le bamata mezo kota menazo baté au lieu qu'il y a pas problème gros bébé les mignons n'a invité quoi donc
Je salue parce que dans le bar tout le temps que non na Dallas ou na pétrolière à la raka moko. Dans la longola na tiaye donc JB Kumaluta. JB Kumaluta, un pétrolier de Dallas na EHP. To sala musala fa. Donc je dis merci à Dédé Miongo image et puis je n'oublie pas notre maman, hein, maman GH, la maman de cœur, je te salue. Donc ma kamba numéro parce que au Bosani. Ouais na keimba ngopona numéro ezali 00243 89 66 48 581. Nazongeli susu 00243 89 66 48 581. Soro bengi oyambanga moko. Ouais. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Hein. Donc j'ai dit au revoir. Nous allons nous retrouver prochainement. Donc la Sinabora qui de Demiangoling, ma banga trop moi mobile mande fait belé. Donc on a habité quoi? Donc on a construit ça net nanani. Tanti Clara monté ma papa à fond na Hollande wana Yannick Chimbela Machuda. Yannick Toula, na peso ba mbote. Donc nous allons nous retrouver prochainement. Bye bye.